Ndeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simo Posho Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele te bokulia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma kena nyoka akoya koswa biso ndakala melingando nia wakangi balon mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko lala wana ya ye te kolanda bango te baza lokola maya safu baumela kusila moto te lala niekese nga wana libanga gologota kamia munene keba nyoka auswa biso savala bandi kona pese bino mbote ya Jésus de Nazareth ezana bino bisika nyonso bozali grâce ya etambusa bino na ba projet na bino na makambo na bino nyonso amen. Bandi kona lingina ebisa bino pesu avant na bana bino lisola ndeko na biso papa ben wana bana mama mingi babenga bien ndoko Simo ya solo ngabi bana mama omonika nde to soma biloko na Château Rouge komitungisa te nyonso babisa wo kanisa te karatine azapete na suki ya Samso soko sana ngo besoin ya msopona souvenir ba nostalgie otala de Samso zaki na suki kende patata wana papa ben numéro ne yango wana na pesa bino 06 65 03 08 14 06 65 03 08 14 mama papa naza defo ya livraison à domicile ndenge saka matana ba train wana ba bendo bo batala yo yeka ko sombi biloko no keyi mwana mama na priya bien mingi pe basa Château Rouge ba yaka ko soba pana na bomba ikusika ngona loba kaka pona bango mo ba yaka ko soba biloko pana yi ndiyo so ezali bana mama ngale ke na kasute paka o ezaka pona oto bandoko lena ya classe ezali na 5 glace asalaka na mbile sobe pezali na votsa na website mbile sobe nyonso azana ngotata ndibiti mbile sobe ko oswa ngona saison nde mekune ezali epa ben ezali papa ben nyonso ezali na mbile sobe wana to bandoko liakala ezali nyonso biloko akala wana nyonso ezali kapitala na ba manga sende azana ngo nasokosa binote bokeni kaka wana 06 65 03 08 14 papa ben obengele nyonso akoyamba yo asane na problème te telefone bakangaka te muta ko sonu sasa asana yi bunte ya malamu aso sana mboko bo muta okangi telefone nani lala ebele te bokulia bongo bandeko to banda lisona biso o bolobaki na ngai yo opo bilo boliko loba mingi ba wario te bilo boloba trop mama ba sud africain bango wana lala ba wario ba sud africain suka baloba batala te lala ya au moins des concerts ya nani ya ndiko na biso nani wera sone betaki toko comparer nani wera soni na nani te na falite banda lelo tina ti bo compara bongo te omoni biloko musu bino de batum bino ba wazo ndo mutu so tsiko fali na problème siko banda kala poni bo compara ka fali yango te na nani kaka pona na beti misiko yango bo compara eloko so bo mabiso kaka wana pona bino ifale ba bwaka fali esala ngoli ka est-ce que fali abwaka ki abwaka ka bweka sol ezana ngo reciproque ngara mona ngelo bo mitungisa te eloko yango wana kaka ezotsa polémique o asali nini o abeta après 15 fali mutafungula ko fungulisa likambu te bongo avant ba misiso miso ba beta liboso wana o banda o beta na poto wana fali mutafungula ki te esala ki coïncidence kaka esalama bongo esala ngo to boye non botika fali mutu na ngoni pe mikolo sute babia saso na repos botika mutu azane na repos na moi pause na pema na absence sama po adimina ki pe fali pana teli mko na batina nga fotora mutu mo kuna na Afrique du Sud bango bata Afrique du Sud bata abasulu ba ebilangi nyotso nga abina nga eta no simota mutu na yo ngabi nini so natenga azana yebie mena mona ulikuwa pe adimini ya asali ba tournoi mingi ngapo na ngape ndenge sobe ba bia pema c'est bien
Pona bakine il faut azape moi repos hein. Et c'est le mazongi sanini. Mbongo sana ngona suka te. Ata nini wana akuliane TikTok ezokuleka. WhatsApp ezoleka, YouTube ezoleka, mbongo ne pesa ngona compte. Akuliana yebi azani mutu wako setreka site. Na son sona ndepe na lobaki ya. Bala mama to tika ba distraction na pamba wana to comparer nani. Oh, tangu nani wengezo beta, falina na bali ko beta vraiment. Tangu tozo bina ba bon chic ba bon genre wana. Poni bo comparer ka l'air wana te falina ba bon chic na ba bon genre. Ya solo lelo ba boye ko comparer wera soni na fali. Ah bolinga bo amala muté ya bino ba wario. Na momo to lobi to sala makamba concurrence te. Beta bo beti na bino biso beto ye ndenge penda na beti to eza ngo bongo. Jipe pendenga o ya boto koti pe to beti totali nde ya to swana lisusu te. Ezwi biso tan mingi. Oh we rapsonani asa insiste aponi ba pete asponi na yete. Aponi na yete asali mo honneur pe kaka ya bana nyoso. Tango apesa kanani Riche Wata Mwinda bamiso bazoke lokote bamiso babenga makate ayebi yeme ondinga so benga bana na ye Riche Wata soka Mwinda yimo bamiso bazoka yango su kaka kombo bapesi gute lokote kaka kombo pam mais bino pe bozalaki il fallait me ganga nani wa mataka na nzete soki nani wana wani ngaka mona yesu batu batonda kakande batu bazobela yesu ya matiri kola nzete akatele ki batu kontutu mibili fofe bokata kontu boganga biso babale ka kote ya bafle boni boki mutu na biso te o asaki mukusa wana na bosa ni komode na bible o amateki tiri kolo asaki recherche bino fallait pas bosaper recherche ya ezala babwaki bango falite échanger te Comment quand il soit mis pour nani babo qui nani faire te ezana ngoma kambo ekenda ka bongo parce que biloko nyoso na vie yaya il faut bosto za la no réciproque yo boa kakangati bon sikonga na kino boa ko bino moko ezana biloko te bo minyo koma bo bimisi ba dossier akala bo bimisi mais wega nani fali abete soki akineki na match soki na nini wana soki pe na basket poni bozo lobela ngote omoni ke bolinga fali yango pete. Mais il fallait le bela pe loko asala ki wana waki na ko beta soki na nini na mona kundika basala ki eloko mona kwa match soki pe nini na yebite na otala ngo suma lamu eza pe loko mo ko lobela ngote oh to longo na ba distraction wana siko bon bota siko polémique nini nani wera soni na fali simba na ngote simba te mama wana sama libanda rumba wana bolo baka 12 mais wana siko ba beti 24 simbi na ngote wera soni za yaya ni wana petit na ye botika ba poule parce que nani kofi ba nani fali ba boaka na ye eza no problème te ndega boki papa na bongo ikoki na ngo kakati aboki kofi lo elexi a globé papa na famille mobimba o bozo bimisa mama lobe bele eloko te nani wera soni ko koka na fali bo ba stade nani ba conseil ya tondisa na esaka no ya lukuta bino bo batibe basala bongo te na mokili eloko musupe bondima ka pe bato après 15 ans muteko beta asali peuple asa félicité kamata wera soni yango kende liboso oza mobali bungulu dia yango wana bela te ba koliango bongo sakana te ndakala melingando parce que ngala mona ngeloko mabe wana sana vote eloko ni resele sobiso ba nini na moni pe soki ndeko moko soki adidor na moni ka lobaki na ba bisunde ba lobaki yana botika na bino ye kaka te na moni bo lobi mo ebele pona mona garçon go au moins sina kufaki soki ador na okaki mawa vraiment tant bat misunde bazo loba ndenge penga pe na mona ki ozaki no ndenge na ngai ya alidoso na luma benga ya no limbisa ngai ozaki pe mutu moko il faut le baka parce que oza kota fali ozo sala talaka oza na marketing na ye il faut le baka mais biloko msusu ozo loba oza pe moi na précision et au salo bien po ba makamso bimi et bimi kitoko te ba mso awe abuto kufula mwasi il fallait ba sukola ye oduna na biso na ba sukola ite
Ba comment sukola na bango na ba église pe ya ba rêver ba sukola. Mais kalandi ça qu'il faut faire nana c'est au vani moi mi kolebele sima ba osuba ba ye wana ba komo ba lati so vunga ba longoli ba katso ba poile côté nyonso otikali kovo. Na yebite po makampe l'église change. Ba bibe l'église ba kataka pe ba poile nyonso nzoto ba lati so ba somle pe lamba ya mso muinda zalim Christ azali muinda o lati na yebite bo esi ba salela yi. Po akoma na niveau bima na moni pa banako mona na sute ande kunanga ngo na moni ya msupe basukola na bango aba sukolete po ani basi basukola na bango ye na moni kandi batu azoloba non ya kulanda no batu te ya batu baloba kaka ya alido basukola ye po na moni ki déjà na dépasse la kundire basukola basi basukola ke na batandaka nzambe nde ba memaka mayi wana basambeli basukoli bakati kati pe basuki ya msu babwaki na bilamba o msu alataki ya non si basalaki na bango na sansona lido na mona ikandinga lobaki wana kamemba wera sona saka même mukolo te aya na biso nyoso wana ta mwa mukolo un peu du respect ka omoni eloko zo boma biso na communauté congolaise tozo ba ki ekite parce que tout ça c'est l'éducation. Même aux Olia na yombongo aux Olia, mais tu sais bien que on a le bané boisa yaya. N'a quoi arrêter où? Quel mot je peux employer pour et ça la bien? Tout ça c'est l'éducation de l'équipe nango. Même et ça te pour na TikTok tona WhatsApp te. Et ça éducation mutuna mutawuti nango. Même nga pona loba di kambo moko bona utanga. Mais loko ngala e pa na biso ba lobela ngango te. Bana nga pe ba loba ngango te. Siko nga tata munene bona bimisa bwendenge. Ozo mona ke ezo bimeloko moko obiso to benga na bangala epopaki ekende zonga litsinzi la mbongo yango wana eza na impact te eloko msusu ozo tala mutu musupo manke ye soko muni mutu amakaka mutu soko aza ndokita subaka to apumbwaka soko muni mukolo amakaka bato bana mamubu tsango na bastati soko muni mukolo amakaka to mubali no aza impoli makati soka subi asubaka te azando kito apumbwaka landele tadamine na bomwana na oyoka o ngana zubisa bino muntu aza mukolo aza impoli soka subaka te asubaka te azando kito apumbwaka baza bisatro ba joka role wana parce que pour no finga mwe loko moko boye na ajua yozo mona bana no pe bazali momo zo bimisa ngozo ozo pesete c'est que ça m'a dédié na lobi na mutu te yaya na sopesa kaka exemple ndenge ekendaka atende tout ça tobiki oyo yaya oyo leki oyo na yemi niveau ni na kosuka po muta mankenga te po ngape ba mankenga te omoni so mutazo omoni batumiso ba ko afingi yo boye te ayebi yo bien omoni so muta fingi yo mingi seka afingi yo mingi seka moni loko moko oso leki mwe a défendre yo ezati yango afingi. Et ça relou mo bato et ça faiblesse bato bazana argumenté o ba finga bato on a ko fingo bon soko landi azana argument réalité exactité solidité pona azong silo afingi soko landi pe bien tala passé ne tala tindinga za lo so monaka mutu moko keba nyoka akoswa biso la lulala ibrato piana mabese bandaki yango wana nati lokolela mida France ekendaka bongo na lobi na ndengo wana lelo wera sali fierita mboka tukusala soki pe mukolo fallait robeta ba bi robeta na stade de France wana sande likambo ba wali ba manka ba Afrique du Sud bango wana ba bi ba robeta na ngona nina na okota ngo wana na kokota na tala na okota wana ko yaya na okota ebele te bana mama ngana pe no confirmation parce wana misusu omoni esa lokwa lupango so si babengana yo okoma na soma kokota lokwa ba yeko tinga ngana mukolo wera so na benga bi ya kokota na lupango wana ba osele lo na okota ebele te so ki pe ko sala solo concert ngo na okota so pe sana ngo te atambula sima mko ba kobeta parce que ebeta na yebite ekobete solo na yebite mais na kokota na mona fali to mona na kala na mona yi
na okota na taso te wana ba bengana ata ba bengana na okota na otala bato ba bengana bisoke obokota te bana mama na otika sango na okota na biye na ngamo o ndingine koma batu miso akota te ba miso ko seke bo ibitine mo bengana ka bato ngana kokota conseil ngo soke gizala na okota wana na okota oui rasona ya bitu ba nostalgie akanisi biso makambo akala après 15 te yaya esa ya makila we rasona umela musique esa ya makila ya après 15 mutakoti na azongeli musique abeti be batu bakoti ata o basaki na bango 3 millions ya kapli rieli banaka mibaleti po ni boso koma comparer yena wazekwa bolongwe pa fali botsesu na wazekwa bo ba mita mabe conseil wone ngolo basiko kokene ya wazekwa bolingi siko potolo papa wazekwa sika to boy na bisa wana mtraviso wazekwa to landa te essentiel bazekwa be akuta na palmarès so ba babio bato babetaka na didasi na rena didasi yeba sana kati abeta kine beaucoup comparer oui rasoni na nani oyo na comment on appelle ça na wazekwa na fali congolais na ba wano bo umela boyebi ko kalikile bata Afrique du Sud mikolo bino wana kombo na bino ba roario bata Afrique du Sud balo bakalangi nyo izulu bango ya anglais bango batu wana suka na batu siko anglais ngo ezaka mona babosa na ba mo mingi bango wana bata ba roario bata Afrique du Sud batu te batu wana so yebi bango te ko zala binemi bakangisa batu binemi batu wana champion mama na kota likasa kata likasa kuna mibali nde bakatsa batu makasa la papi mboma ski ekendaka bongo papi busi mosengo mobala mulai homme sel ya libela homme sel ya libela papi busi ekendaka bongo ya ezelo ko totsa polémique te to sala ni to kumisa kaka ke esali mwa fierté ya mboka na biso ndenge ndeko na biso abeti ni ata pe jibe soka ye abeti ata Blaise Bula soki pe mkola ko ya beta abeti ata do eza bango nyonso ba osala fierté ya mboka na biso eza ngo problème te toko comparer nini te o nini te boko comparer wera soni na ba fali na nani Félix wazekwa bolingi mboka ngo te bino lukute mama nanga bata nini kuna bata Afrique du Sud suka bana te bandeko nanga wana soko yebi bango te lokana sina yeba bango na kipasu te bata Afrique du Sud la Belinda Lutadi la motema ya Jacob Kisolokeli ekenda bongo niye kesodeti nzongo yanda nazo c'est la prime d'activité ligi songo mboma yo bongo nanga prime d'activité na omona te na otsona miniature inane ovanda na tim goloko kitopienga na sanso bana meki na bongo to swana te fali soka beti na stade de France tokoya so pe to kolobele to koloba nga mutu nyo so na moni malamu na koloba so pe na moni mabe na koloba nga na za banki te na ko bomba oto frigo na bomba te to loba nga na za linyo ko na fungula kama na kati na zotala singa wana na bwaki keba nyoka ako so dis ndakala melingando keba na levir okolekisa ngo na fari eko sopa nae so ko pe esthétique lekimi farine ko beba tsa farine muke me tsape levir muke yo tse mobimba farine mu eko sopa ne eko makibudi pona lolendo na yo koma farine batana kata levir ya muke batel farine muke batel levir ebele tala ndenge sopa ntina mabele okomi muta quantité ça sous qualité te luka ba bengo sa qualité quantité te quantité biloko bele ko ko zala kuna libongo ko zala te parce que c'est local leaks yo zaka ba biloko moko neti ba magoro de kota wana ba biloko moko mikebe ba ndakala na mikebe mais ndakala zo kota zo bima parce que ndakala po kangela file zala ka boye kanisa ndakala melingando boye ko kangela file sia oko kayete ebele ate bogolia bongo ngawana noka bakeina ipupa na kelia na makosistenga bakabola ngana bana me
wana bana nga kaka lala lulala koba melingando ye wana nyekese bana mama ndiki sokendile wana kema na levir okosopa na mabele tsamu kepo na quantité farine vimba bien lo yenge ya bombando na ko sala kisaye ko la kisate beta to sala sala bu sala to kende ekenda kabongo na nyoso to ekenda kabongo keba nyoka akuswa disa ya mwanga pe na pesika conseil wana ya esa ngelo to comparer te to sala boité non to tika tant to ko comparer ndeko na biso Werason na Falite fali azobeta musique na ndenge na Werason pa beta na ndenge na mutu esa to sana problème ko welela te mutu na mutu ana saison na yo za na saison paka okusunga bana classe Werason azane na saison ya tondolo akusunga ba mama zemi siko to yoka na zuwa na nina mutu na mutu azo sipote ngai na yiti jouer rôle ngai na yo parce que tiango na ba video bo tia ngana zo jouer mama Werason azo jouer rôle ya nini ya tondolo asunga ba mazemi na soka mablo kwa nose na liemwa nini tondolo munoko kominga mungo mo esali mwanga yiwana ebeli soite na biki we nani fali pupa asam paka akosuka bana classe na nzela na soma paka ngana zala mwa un fois nga suka un franc ngana soma we bika paka onde pesa ya suka ni nanga mwanga yone pesa puso mwa l'air omuno komi pe na ndako mutu a jouer rôle nanga bana bo tiango na stati Werason azo jouer rôle ya ngai ya ni ya tondolo azo sunga ba mama zemi na bato ba saka na ba problème ba nozi wana zemi bande sikeli kaka tondolo asungi bino tena ngai asungi biso tana ndenge mama esu tamingi parce que zemi po bima zemi po mwana bote meso kata yango wana ngai ya tondolo la ayeli biso ngai ya tondolo esu mikolo we fali pupa ayeli biso ngai ya ni ya paka jouer biso na bana biso na nzela classe na soma mwa paka na ngai na keno kolia na liboso ya classe to professeur zo pesa ndeto bando sala au côté na so meki esungite vitamine C fali pa sungi ekenda kabongo la oya koboya ngasika sa mutamisala butu malamu